Saratola TV. Ok. Bah moningate. Et puis pour votre information, Olga Benganga na boya oyambaye. Na boya oyambaye parce que na santaka problème. Nga na santaka. Problème nini so so ça. Si yango na olinga na bisoti. Si maya Olga aza manipuler. Muto a manipulera batu sila na okombate. Saratola TV. To bato to soutenir que l'accès que to koma ba pire. Na zu exemple à Gabriel. Gabriel a masa na ngate. Bakanga endoki a Gabriel ye bakanga endoki a na batu nyonso na internet. Ngam na côté là. Est-ce que nga za masa na? Est-ce que nga na to sekaka? Est-ce que futanga pona côté là? Tin. Saratola TV. Ngasko nandimi na yoka nandimi na stage pas belle vie. C'est pas bien. Siko on a préféré koza na stage ngo pas belle vie parce que na lekina nene na Gabriel na tout. Saratola TV. Ok. Il y a se servir na message na ye osambusa ex copine na ye. Ngape na se servir na ko sambusa na ye wana ya ex copine na ye parce que azaki nemi na nga. Juste ça. To se servir. Mais on n'est pas des amis parce que Mouto a trahir Mouto azala na ye pendant des années soutenir à rendre zéro na réseaux sociaux à rendre maman na ye zéro abimisi na ba secret ba conversation mara Mouto ba sala na kala ngande mutande ngwana ko pousser na nzoto nanga pas ça mbusa penga plus tard je ne peux pas ngala ka maeleti Saratola TV. Ye nene Gabriel Aleka Achola Coquette aloba ki ba génération mona coquette a mukolo coquette a bali ya gabito oze ya libala muninga a bali olo baka boa génération moko a bali donc ozomona ke so bo muninga na Olga te Olga za master na ngate tadi aza na master na ngate Saratola TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Mama Saratola Télévision, Bandeko Balandia Top Media Télévision, Mbote Bisika Ezwame Bino, Nakanisi Boyoki, Mongongo Nangai Ezali Yakokita, Mongongo Nangai Ezali na énergie pénatée parce que ce sont des choses qui font mal au cœur. Ezali Makambu Oyo Ezoko Sepelisa société. En tout cas, les comédiens, Lokola Tozaka Nanga Munabino, Lokola Tozana Bino, vous devez faire très attention par rapport il y a Batou Obazo entouré pe bandeko pe balegaka moi leki na télévision aye pe beaucoup tanina ye bokaboli moi mai faut que bandenge nini bokokaki bokoki ko vivre na bango. Maman Olga ayaki Kinshasa awa c'est une femme d'affaires asalaka ba affaire na ye boye inaye na Kinshasa. Il y avait beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous appellent et ça même ceux qui na chelebino ba capture malgré nazalaka na habitude mais eza ba misos ba chola biso Olga bobetela ki tolo bozala ki na ye bo solo la na ye bo defanda ki bo moni ndenge aye Kinshasa a négligé bino akutani na binoté. En tout cas pour moi ezala ki na ba raison o biso to kutana ki na yete sur cette émission o to sala analyse avec Mama Saratola sur tous ces propos. Sur tous ces propos et sur la place publique, les insultes aussi, il y a Ngambou, il y a Maman Sarah, parce que Maman Sarah aujourd'hui est en train de défendre Maman Ursile Péchanga, Maman Dinana, Maman Belvi Kondi, mais comment kaka le même bateau soi-disant bazalaka na ba maman Belvi na ba maman Ursile bakoya ko baluka lisusu pour commencer à s'attaquer à Maman Sarah Tola to koluka moyen to meka un peu ko fongola Babiloko yo que beaucoup de personnes bazo comprendre qui est caché derrière ba mission ya tout un chacun et pas ya ba vedette na ba star na biso soki ezalaka nini bandeko balandi. Cette émission ça sera pas pour insulter une personne, même pas pour léser, mais c'est juste tout fongola. Misouye pas ya bandeko ebele bazo comprendre surtout les comédiens. Vous devez faire très attention. Ingénieur Josué, Togo Kenina Lombango, Poto Zoa, Maman Sarah, Poto Banda, émission Nabiso Nandenge et Sengeli. Maman Sarah, bonjour. Bonjour, non, Kota Dingalapa. Linette, sentir. Lelo, Teyo Solati, Manette, Seke Makamweza Obimisa. Pardon, maman. Avant de continuer, Bandeko Balandi. Bino Bayebo Tchaka ba commentaire. Na bengi bino pe nanu bozwa kiti bofanda bolinga ba comédien nyonso na Mama Olga bolingi bango kaka bino baye bosala ba commentaire parce que j'apprends que
vous qui nous suivez, bino ba bosunga kabiso dans ce qu'on fait, vous êtes des sorciers. C'est vous ne boyaka ko kabola batu. Ce qui peut bossa la kango, botika, yango na lobi bozwana kiti bofanda to solo la. Sarah, santé olali olamoki makambo eleki malamu. Na bisio pepele tadio ebike so inzamba salio akelio. Moi no zano noir no boé. Atio na moi libanditi parce que mutara parfois zate. Mais posono déjà so latino teli net tu veste. Poso et reflectaka mutu. Voilà. Moni mutu ya mbongo. Poni batu bazara mutu so auti poto ba yebake na po. Na po na nzoto. C'est important na solo. Donc so inzamba kelio mwindu tikala mwindu. Tadi choko ezama pe. Moni choko ezama bo moni poso na ngande na zarabo ete uniforme boye. Oza bilo mususu ba défaut mususu ya défaut eza réalité o nzamba tchap en général pour na batunion c'est lora ba bilo lora ba nduta ekotara pas mwasi ekotara pas mobali mais ko bebi sara poso te bande ko conseil gratuit choko eza mabe bebi choko nenge kendara ebeta ba tampon te zalanga na expliquer o couleur a choko nenge banda e banda rouge ba elonge komi rouge ba elonge komi rouge bordeaux tango ezo koma rouge bordeaux vert citron atterrissage dango vert caca quatre couleurs ce qui veut dire ba maman ba papa batika kotia choko zali mabe tala tadi batalaka exemple ya bateau basalela ki choko atterrissage na bango esuki ndenge nini siko nga na sepelaka 1000 fois na posonanga omoni na vie complexe ezelo mabe etadi ozaki no mwindu tellement yokiga ke mikolo basi apemene makambo OK osimbi bisimba simba ba poso baby oza mobile na poto atindelo ba produit longwa rouge ba odozonga normal tadi santé za bien kotuna nga santé pamba te na po nanga ezo vivre bien. Merci beaucoup, Maman Sarah. Nzamba Pambolayo. C'est un conseil, hein? Même Bissope Amibali. Déjà. C'est très important. Teko, Kopako, Choko, Ezali Mabe. Mabe t'a dit. Ce n'est pas encourageant. Pour embellir Ponayo, net na chocolat, n'a pas ma fouta, moi, juste pour na soigner. Choko, il faut pas encourager. Mais la majorité a battu belé, balingi Choko. Si quoi atterrissage n'a pas ezarani. Ceux qui ont commis vert caca comme ça sur la zéi. Voilà parfait les gars souste. Qu'est-ce que tu as dit? Mais Natouni. Je sais que. Bah tout coup tu vas commencer là on tire ba tatouage ba bomba ba tampon. On a que tampon vandi na kati tatouage les vert. Mais vert caca tampon ils ont dominé. T'as dit tikako et ya katia ouais beti na ba awa. Solo azei dans mobala kokimo yaya botika choko. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un conseil pour toutes les personnes alors. Botika vraiment choko. Maman Bijou Ketani, que les bons dieux vous bénissent. Hein maman, que les bons dieux vous bénissent. Na papa Jean-Pascal Leka, maman va 90%, maman Deborah Lubanda, hein, Nzambe Azala Nabino, Boboya Choko. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noéma Vakala Nzinga. Un grand merci à vous papa. Un grand merci aussi à Bertin Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Un grand merci à maman Emily Setimainga, ma mère Fanny, on s'en a PC Binombo, président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Fatou Dokonti, Makiala Kumba Madelina Keta, Nzambe Azala Nabino, Mama Sarah. Sol ya Mbemba la fia. Sol Mbemba, j'allais donc oublier Sol Mbemba, Nzambe Azala Nayo, voilà, Bissikado et Zouame Bino. Mama Sarah, toujours le quoi moyen, tout qui n'est rapidement, pas rapidement, mais tout ça là, nous analyse Oyo ensemble. Voilà. On va analyser. Oui, voilà pourquoi. Et puis hier, on a essayé que ata criminel. Bayo kagaye. Donc, Toyoki Bamiibi. Toyoki Yokape, Maman Olga. Maman Sangita. Toyope Koyokai. Donc, Sikoyo, Neto Koki Kosala analyse. Parce que Toyoki n'a pas voleur, n'a plaignant. Ouais. Ok. Sikoyo Neto Kosala d'analyse. C'est ça. Êtes-vous prêts pour suivre cette émission? Prenez le temps de suivre cette émission pour qu'on va vraiment sentir. Parce que Tolinga Tosa l'émission. Sarah Tola. Ouais. Vous étiez parmi Bandeko Oyo, accompagné à Kilit ya maman Olga
sur la place publique. Bongisa. Zela. Non, Zela. S'il vous plaît. Non, Sarah, laisse ma question. Question personne que ça m'a bête. Non. Sarah, ma question, Ezali m'a bête. Et m'a bête parce qu'on a accompagné. Non, s'il vous plaît. Il y a internet, tout bandango si côté nanga do gerango ou bien et comme un débat, il y a tout ça la analyse. Il y a internet, s'il y a une personne qui a été insultée, chosifiée parce qu'elle défendait Maman Olga na Kinshasa awa numéro Yambo ezala kiyo. Mais boye il y a Maman Olga. Natikali komona ni photo, natikali komona ni vidéo, il y a yo na Maman Olga. Est-ce que Olga za mastananga? Olga mastananga te? Ba relation aux réseaux sociaux, ba relation aux réseaux sociaux tolorota na bandoki, na insensé, na bazoba. Baza bato ko approcher bango comme ça bango ndenga na tozala raboui na kosala ngote. Ba relation internet non mona wana tadi ezara vrai té. Peut-être bato ba ebité fo bato ba ebango le. Mais c'est pas toutes les relations. C'est là tadi. Ouais. Quand je parle de ba relation internet, est-ce que oui que Olga za youtubeuse? Aza moto. Ah motekité. Aza youtubeuse parce que au moins ni bateki. Ba batamaka. Oyebi combien d'années na sali contrat na Azir? Oyeba okutaka Azir non? Oui, nakuta Azir. Oyebi combien d'années na sali contrat na Ano Beauty? Okutaka ngo non? Oui. Oyebi? Te, natikalo mon aimé matate. Est-ce que nasi na boaka e? Est-ce que nasi na boaka e? Jamais. Oyebi mtasala Carolite. Oyebi kolona e. Te yo kaka entreprise mais oyebi personnellement osubasi ba boaka e. Te. Les femmes entrepreneurs entrepreneuse loké côté na dictionnaire bah c'est bazar dans le business au photo mbongone t'as dit salelanga pub ana besoin ya commenter te talaka batu na otangelo wana même na page nanga oso bon na ke musika te oso mona mama Maria maiko commenter na page nanga ça na ngoni talange ba ndeni ya za boss za tout le temps focus na ba réunion ke nanga wapi. Ebi que moi on a absolument Sarah Zawana ça pour nous promouvoir tous ba partenaires à chaîne na et tout to suki wana wana de ba grande dame ba fonctionnaka ba relation quand je parle de ba relation tous na réseaux sociaux ba relation ya ocham na mutema teta dit eza ba relation au poussa pembenité parce que muto kutani na réseaux sociaux amuta réseaux sociaux matin, midi, soir, à quoi balukelo à trahir yo. Il faut s'attendre à un conseil gratuit. Ok. Au moins les réseaux sociaux, ba relation nion soit na réseaux sociaux. Bako balukelo na tongo na midi, boko za bien na tongo na poko ba balukelo. Même bato ba na ba commentaire ba balukaka. Au moins même personne on a zala ko commenter positivement sur yo. Tam soit sepela tenenge osala analyse moko contre muto ya linga kasale li tendance nae a comment ki ofinga ona ba live mususu ba eza ba relation ya robate la te comme c'est ce qui famille master non Olga za master nangate donc c'était juste une relation sur le plan professionnel Olga za master nangate. OK. Je pense que Mama Kongo lobaki en auto partage qui ennemi en commun. D'accord? Et ça n'est que dans les réseaux sociaux. Ngana yoka na tena tadi mutadi au soit na mutu na côté la mutu oyo ayoka na tena tadi. Ce qu'on est na côté li mutu ayoka na tena tadi. Toi ba master te electricité que né na côté li to komi bapi. Yo zaki na nga toza na yote. Nga sola na Olga na téléphone te. So eza makamba oloba to sala émission to solo li to lobeli makamba émission to oloba boy to sala boy osile sile. Na tindele biloko moko na et ça pour une émission ici. Et ça pour une émission, c'est-à-dire tout preuve mapa, baji et tout ba audio, il y a d'autres choses que tu bimisa na sur les réseaux sociaux. Donc et ça qui pour une émission. Et puis on sala on a but que muto abundane a ennemi nanga. Donc automatiquement le choix est clair non côté là. Donc na côté là pour master na ngate pour to koma ba master te. OK. Mais parce que azaki obundana muto yo ye peso akutinga na ba obundisanga akota makamu. Preuve ne mama mari ya na TikTok akota kiam. Parce que ngana ennemi na ye. Voilà. Que da bongo
ngai Olga za master na ngate bato nyonso tokutana na bango ndingo mona wana tadi to bato to soutenir que l'accès que to koma ba pire na zu exemple à Gabriel Gabriel a master na ngate bakanga endokia Gabriel ye bakanga endokia na bato nyonso na internet ngam na côté là est-ce que nga za master na est-ce que nga la to sekaka est-ce que futanga pona côté là ten eza choix nanga ndenge zala ki na poni na côté la A na poni na côté la B na poni na côté la C ozo comprendre afutanga te to ba master te mais na sala ki yango parce que ngam na lingaki eza choix nanga OK alors tant na moni de muntu aza bras de fer ne nemi nanga na côté la muntu wana et puis muntu wana tango ya bi non saranga na ngina leke monsieur panao et chaîne nanga ya commerçant ya to futinga mbongo na ngoleki non boya te ba futaka yo po aleka tadi et bon pour na loba ke oui ba futaranga ezanga nini parce que ça chaîne commerciale na tunika question mbongo nanga pesinga mbongo sara te na ngina sala émission na leka na chaîne na yo ngabi OK il y a pas de souci malheureusement futanga te malheureusement a futanga te pour ya contredire ngate pour ebike ba je wana ya ko sanga sala angote malheureusement futanga te mais après nda ko solomoni sadaka wa sala ki apesi mama kongo apesi gloria ekomela penga mais il koleka na émission nga futanga te OK ani info futanga te ale cap na émission saka na ngina loba na makamaro loba alobi wa kokako loba et puis ngeza ina avantage nanga parce que ngam na zui ba view eza ina avantage nanga parce que a tout ka ennemi nanga et comme ça nga camarade na été donc c'est normal comme on a kaye Congo tout mon anité parce que nga na mta charisme ba ebele na poto ba utay poto ba ya kia ba moninga te OK ba moninga te et puis pour votre information Olga benganga na boya oyambaye na boya oyambaye parce que na santaka problème nga na santaka problème nini soso ça te yango na linga na bisoti sima ya Olga aza manipuler muto a manipuler batu sila na bomba te ozo comprendre donc batu ba retenir que ngai na tikala ozala nanu master ya Olga te OK ezala circonstance esangisa biso est-ce que bike bato so ba partager nemi en commun bike ba circonstance so la na bato belé na circonstance hein ouais ebelé et surtout ba période ba combat o bato ba solo la bato bazara oyo kana te to kutana tale belé ezala circonstance mais l'activité que toi qui ba ami so tout ni même mama kongo to benga na te mais to za na biso bien na kota na live ne so na intervenir na mati soit na intervenir donc on reste professionnel OK et c'est pareil avec Olga qui chasse benga na boyo yamba mais oboye ko yamba pona kasi yango na oloba na boya ko yamba parce que na mona simana ye na manipulatrice soit manipulara bato a manipular réseaux sociaux si là na bi oyo eza problème nga Dieu m'entend parler kati na nganga mona lobara moi si oyo koyane Kishasa eza problème na loba nganga moko et puis ceux qui oso reconnaître na benga yo nga bitadi Olga benga na yambieti soit bengi ope ko yambete na sentir problème yoko to tunanga ba question belo bosani obinanga mais Sarah yoza mutu nanga soki problème eza yebisanga na yambete ndeni Olga mutu na biso to salaka ba programme sora yekine to sala ba mission to kende boy ngabi il faut bosana mwenda azana kin eza problème ngana monete so yo moneke na ndenge no yebisingo bite na ke na ndenge na ngandeli to sala ma nyonso biso mbale soki okete seki ngape na okete to suka ki wana OK après Olga komela ote akomela inga est-ce que vous avez na poso mona o yebisa ki kani soyez la bienvenue au sukika wana che point tilelo donc batu ba loba makambo ba ebite ngam na evitaki nga na boya ki na nga moni so na nga na moni po Béatrice nanda kunanga ya 0 mètre na mona i danger o moni piège o lelo ba comédien ba se retrouver nango nga na za pe na kati nga sko tellement charisme ezara makasi nanu ke na comprenez le moment na vie côtoyer bato à réseaux sociaux to suka na réseaux sociaux ko poussa bango pembeni te faut être prudent
sozo koto ya bata réseaux sociaux bon ka ndeto sola wana to benga na même kolo ya Kinshasa o kamwe na tikali po monote ozongi pe wana penga ye wana nga ngapena otika yo ozongi tango ozongi to zonga ni ko benga na aya na zaki occupé j'évite parce que dans les réseaux sociaux tout est possible beaucoup ça bien à 12h juste 12h 1 minute ya bando ça elo live au fingo au kamwe à l'occasion de rire ta neti ba o so zuneti nene elongi rouge bordeaux ye na futele ba transport na kabele ba sac azali loka mukala na nga penza ya mukala ka yeso ya na container na nga wana avandi ozela transport de batunyo suba o transport so razape na besoin loko asengi pozu po pesi mais au moins ka un bon matin avandi pe na kiti sans soni abandi pe ofingao nene lelo toi na 2023 yozo sanga comparaison na kala ya Gabriel mais kala Gabriel fallait kangate vi Gabriel asalanga asalate siko ngana tuna yo ozaka pe comédienne et simbate po netinga obando ya na sa no be mission so tali batutu baleka na chaîne nanga batikala osala émission clash te natikala ofuta ba mbongo te ba ya mosika ba buibui ba princesse na yamba ba to belé ba papa na ni malio sombo ba to belé na yamba poni na bango na zo banda bango na carrière so tali be mission na tout na obanda carrière wapi ye na yamba na carrière tempo na ebie comédien te na ebie ka mukala ba bimika dans les nea boy ay odiembela yana na tanga suka yana pasala atterrissage à mabe na tikala te pona ebiete ayebana na théâtre te ayebani nira na clash aleki koto amoni makamba lobi azongi koto afingi azongi koto azongi se théâtre o ya salaka eza wapi ponga lelo na jouir na dondo na musala na nga YouTube ye musala yelaka ya théâtre suka wapi tangu Gabriel azobunda na DG na hôtel de la Funa ya zaka wapi azaka wapi ya zomi benga leka et Gabriel azaka wapi à l'époque nga côté la Gabriel na bitumbana na hôtel de la Funa ya la di miyembe témoin yebi makamna loba bana kitira pays vi ba yebi Christian Shoga pa yebi pour à l'époque il pas oya ba répéter wazi quoi ya zaka wapi à l'époque azaka wapi kwa yo côté le ya zo comparer kala na ngana kala ya Gabriel sko kala Gabriel so azaka kitoko azaka na succès azaka star mobile ni nani Nandimi bon kala ya Gabi po nako elo ekamusanga to na 2022 mais batu ba osala quand j'étais ya kilelo quand j'étais kilelo ajo ngana na ngoto Gabriel azaina ajo azaina nini Gabriel akomozela maman Oliva meme poto na succès to sali na Congo elle a quoi mobile ne nani époque wana za obimana mibali nini ministre ni na sombela le pango à l'époque so azara kitoko anani elle a quoi yo comparing na kala Gabriel sko yo songo comparing na kala Gabriel zwa ajo na ngo lelo chasko aja Gabriel wana otalisko na makamsara osala lelo na ajo Gabriel azaka osani tu vas comprendre que ça zoba Gabriel na époque wana zaki nani osani akina succès atterrissage ni asali en tout cas ça yo moko nene ozawana ozela oyebina ote soko ke poto journée choisate il faut linga mobala poto po bala o amemo poto ndengo zawana Gabriel pas que poto et comme ka intervention maman livre sera la muki a cotisé na liste bata poto akei succès nyonso et puis tellement zazoba au mona ke ngamo ko mutu na sala be mission na komisa Gabriel que Gabriel aza icône Gabriel aza penda icône na wanga na ngotenga na fingi na nie Gabriel te Gabriel aza icône asali ba succès matérissage na kosuka mukala sila te na bandela ngosusu Siko beaucoup miti na niveau na ndenge nini mama sa. Yango nazo kende no te papa ta dit oh ozaka question makamba Olga. Yango na mimi makambo nyonso. Okay. Parce que Gabriel pe na côté la futanga te to ba master te. Likolo ya kula muka ye démarringa. Ozo comprendre. Donc la kisi ke soki ba moninga na Olga te aye Kinshasa eza camarade dangati. OK. Il y a se servir na message na yo sambusa ex copine na ye ngape na se servir na ko sambusa na yo wana ya ex copine parce que azaki nimi nanga juste ça to se servir
mais on n'est pas des amis parce que Mouto a trahir Mouto azalana ye pendant des années à soutenir à rendre zéro na réseaux sociaux à rendre maman na zéro abimisi na ba secret ba conversation mara Moutou ba sala na kala ngande mutande ngwana ko pousser na nzoto nanga pasa mbusa penga plus tard je ne peux pas ngala maele ngana maele déjà Mouto a sambusi batu na ye pasa mbusa nga ça va coûter quoi ngana saleli eni nga salela ke promotion te ce ko pasa mbusa nga ezangani ye wana zui makamba pesi lianza batu baoye bate ye mutapesi lianza alga tinde ya lianza mbongo pana nga Gabriel na côté là tout monde na combien de fois occasionnellement na UBA na matanga o bakanga ka ndoki kuna ye nene Gabriel aleka achola coquette aloba ke ba génération mona coquette a mukolo coquette a bali ya gabito oze ya libala muninga abali oloba ba génération moko abali. Donc, aux hommes que ce bon morning na Olga za master na ngate tadi aza na master na ngate nga bato ke so moni aye Kishasa au mona ngana etom sous président bébé basa bat na ngato saina bango ba ane oyebi nga saina ba président bébé ba maman Nathalie ba ane ba me ya ona benga ba meilleur fan ba tout le monde na réseaux sociaux wana o ba kroni mama ata Kishasa na oyate baza bata confiance te. Poso ngoye bangoka komona na 12h bayokani na poko bakabwani babebani ben ozomona ke eza millier moko ya kozwa relation moko to portant au cœur jamais Mouto a trahir ex copine na e wa apporter la ebele na vie bongo yo okeno wapi donc ngana Olga to se servaki ngana se servir na information na e apesa nga pona ex copine na e ye pas se servir nanga na service na automate nanga pona a transmettre message à sambusa ex copine na e donc to se servir parce qu'on avait un ennemi en commun et puis donc voilà pona bato bozolo bakeo ba monana kitete toko monana te to na mso ba master te tadi. Mais le résultat était meilleur à la fin. Maman Olga, son travail est acquis multiplié par 3. Je sais que Yemoko doit bengaka pour dire vraiment merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Mais Koya Naiti Kokenina déjà, vous gardez toujours le contact? Te ngana ngana problème na ete to ça ba tadi to ba master te ebele bazana to komana te batu ba kanisa lelo ngana nazara na Belgique camarade toi qui camarade te OK to komana. Oui, parce que je suivi Ndekonene te dire que bazuyo na bela yenga za yoka vina e mobimba au sala stage non pardon maman na question na sala stage yoka na ina ibisa yoka ye aza ya na e asala atterrissage à Choko et l'univers kaka 4 couleurs na nzoto ye pas au sala atterrissage wana ya zana rouge bordeaux ye mukala ya na ye mukala ake yenda kenda ko vendre la belle na restaurant banda tongo tipo comment na bataki asali ba tournage ye tanga ozonga olazonga tape maboy ba matole bandi c'est elle la mendiante nga sona olobela même Gabriel sona olobela nani belle vie et ça normal ba bastard est-ce nga ko va na lobele na titre ni azana on a réseaux sociaux ami tout na titre ni azana on a réseaux sociaux na lobela Gabriel Azastar malgré comme commissionnaire malgré ça l'atterrissage à Mabé Mazastar. Donc tout ça parce que tu as eu à intervenir pour maman Gabriel Alobaki qui alingaka maman Sila et puis na pesa il conseil na ki bon monto humanisme wana ya Kolomba Gabriel en fait à ça l'atterrissage à Mabé a géré vie na eti place à commune normalement fallait commander te parce que il y a ça le succès mutako boya succès na yazata sali penda pe succès mais place à commune ya okoma mukala jusqu'à ce point t'as dit ndeto za boye au monde a même ba musicien sur président leki na télévision ba tout na ba musicien auto lingana no ebiki baloba te te bon na linga bana nanga nyonso aoloba te pourquoi mais na kati neta musa ebiki na linga Diego aoloba te po oleze pe ba mususu wana mutema oso comprendre jamais mona mutu moi leki na télévision batunie na banani nyonso lingana no mona batebele babangaka baloba te na linga batu nyonso surtout ceux qui vraiment actualité moto deux ans makasi aoloba kana linga batu nyonso na moment o ya yebi makelele o ezolekana
est-ce que ya répondre ninga zo répondre wana entre tata musu Bellevue linga ke mingi peshanga linga ke mingi dinana linga ke mingi Sarah Masiala ainsi de suite mais batali ke asali particularité mo wana ba bilo baloba ngona en privé boso balobi no bonde yo foya obima sondeni Gabriel Bongisa Couleur en tout cas non ke no mingi te oza mungala oza ya na ba respect non na tala yo osala ba succès donc ozala musani d'atterrissage à mabe parce que na âge nanga yo ozaki nani na âge non na âge nanga wane lo osate donc atatu na comparaison physique au commenter mais pourquoi ne na yo na lekino beaucoup maté mais Sarah pourquoi ne pas laisser ya Gabi sur Namakambo parce que jusque là ya Gabi ndeta sali réaction te à part ndenge alobaki mutu moko atokaka mingi boy tokutana na ye na te abanga indenga abanga nga fala tanga komuna mutakutana na banki ngazi mais pourquoi pas ko épargner parce que yé assez limité on a maintenant c'est ça sert qui prend na ko épargner yenda za star leki naza mukala yé nenete okufa otika lokabela nga sakte otika ofutela nga transporter devoir ya makasi. Tu fais quel stage? Tu fais quel stage? Parce que là, en tout cas, tolongwe na blague, tolongwe na ba amusement, tolongwe na oignon sur toi qui ozala nango. Nous devons respecter ba valeur. Gabriel. Respectons d'abord Bellevue. Abala nani? Habimana nani? Respectons d'abord Bellevue et à quelque chose de bien. Azani. Parce que déjà, quand vous passez à la télé, quand vous passez à la télé déjà pour dire que Bazui Sarah na Bellevue, pour azo salana nos stages. Vous savez que ça veut dire. Et puis tant que bongo ya kenda ko senga Bellevue avant de la Bellevue. Donc trahir Bellevue. Donc c'est une façon ya ko accuser Bellevue, ya ko exposer par rapport ya moto oyo ezoko pela. Nous sommes la famille bandeko. Nous sommes la famille. Pourquoi venir aujourd'hui mutu à lobby par exemple de quelque chose, tu viens au lieu ya ko luka moyen ya ko sala makambu na ndenge au salika émission du début jusqu'à la fin. Pourquoi koya kokotsa combo ya Bellevue na kati ya babiloko, ça ne fait pas quelque chose de bien pendant que vous mangez avec Bellevue wana moko bokendana ye ba tournage mope bozalaka na mope akabeli bino mengai na kendaka tournage na mama Bellevue Sarah oyo soki ngai lelo na ke na restaurant ya mama Bellevue parce que tozo yoka ngo moi trop bokendaka na malewa na bino bokendaka kolia na malewa na bino to répondre pour biso de mon ango trop bête. Parce que la côte c'est la chez Fleur Mbongo bingate madame na côte. Ouais donc na ke restaurant na ke na lié na kimia na zumbongo na zumbongo na fouti ça fait rien. Pourquoi ça va déranger? Pourquoi kocha que Sarah Azali na stage alors azo zelaba engagé alors maman pardon pardon Sarah pardon na bosana koloba que Sarah Azali na stage et pas Bellevue donc c'est-à-dire Bellevue a juste Sarah a ça les stage comme ça na souka Bellevue a engagé pour famille libota ba mona ke azo sa musala malam. Qu'est-ce que vous faites mes sœurs? C'est pas bien. Nandimi na stage pas Bellevue. C'est pas bien. Si on a préféré qu'on a na stage en pas Bellevue parce que na lekina nene na Gabriel na tout. Non, c'est pas bien. Moi so ngana télé mikaka. So bazika ngana o ba télé misibiso devant ambassade des États-Unis a ba pimeli au visa. Mundela o comprendre ba couleur obi misate na couleur ebi na passeport. Arc donc oza arc-en-ciel Mundela is not visa. Tadi Mundela lobby is not visa. No visa. Tala o moni visa États-Unis et pour na pepo. Ya Mundela zota na passeport awa. Mikolo batinenga ba nyumvio ebi. Make-up batindelinga. Mundele sikwa azotala tala men awa bimi kitoko is good. Atele longi boye arc-en-ciel. Ba vert kaka ba rouge. Mundela bi no good. Désolé, no good. Ba pimeli au visa. Vous comprenez? Donc Nene Gabriel bozwana otaya obongisa poso ngala lingi to sabo. So bobongisi ka poso. Après boji honnête yo nene des fois amuntu kana ebito wando kumba muntu kana nini nazo calculer eza irrattrapable bo rattrapa ngoto kokate ni susu ya Gabi
bongisa ndako bongisa ndako te ngapena nazo lingande maman Gabi te na quatre parce que c'est une télé-réalité. C'est une maman en tout cas. C'est une maman, je m'irais à ce qu'elle soit épargnée. Pour toi. Ouais. Pour moi, elle ne sera pas épargnée. Parce que en tout cas, je rappelle aujourd'hui nabande konionso oyo bozala pembeni. Tala na PD on. Tala PD. Tika. Ngana tinda kaote. Zela notali. PD wana. Bon mais arani yora jalousie. Non expliquer jalousie te. PD wana kanisaka nini. Oyebelo epesa ke passe zani. Ye asali YouTube a passi. Ozo comprendre. Akomeli yango ti PD. Akomeli yango ti PD poizo a succès. Banyoko liebo. Asimbela ngona bakisi. Vie bongi kate. Sko atali ka Sarah mowa yene ka boye azuivi ya modèle inela anga. Yaya oza PD. Okoma moi cité. Désolé. Ngam tu nakangelo ba porte na ambassade des États-Unis te ngati. Na ebisi bino bolongwa ba couleur rouge. Bozongi sa ba posto normal. Ambassade a opé sa visa. J'ai dit et je vous remercie. Voilà. Je disais la deuxième question. Nazo la deuxième question mais tout ça est dans 40 minutes. Ah, I finish. En tout cas, toujours partie mon sous ya émission. Mais je m'aimerais dire un truc, mes frères. Surtout, n'a pas fan nions parce que apparemment pour l'instant, maman dit nana, ba combat na eza un peu moins ya kolemba. Nzambe a sali grâce à ça. Combat pena makasi. Eza pas belle vie. Ya makasi pena combat ya makasi. Oh il faut maman belle vie même avec son équipe va travailler sérieusement. Et puis batonga hein. Oui, nena ebsangani aba sila kabate. Tala, bon me kangate. Na aussi ça nazo pesa juste. Aloba nangani sila kabate wa kangama belvi. Tiko à l'époque t'as dit là à l'époque wana. Est-ce ngana eba dazara camarade sila. Dazara camarade belvi dazara qui ngaku na zolo be mamba ba comédienne. Ka sora e kolomba nga. Azoya na makamu wana ba période wana sela na ntadi. Ba période wana tola ba no la ba mura la ba malika. Aloba na ngalini so libo finga malika loba na eke belvi mutasela restaurant yo non s'il vous plaît tadi makambo eza là waneza le secret professionnel nion soza important pour to loba ngwao. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. J'ai vite compris que il y a un grand combat tout autour ya maman Bellevie. J'adore pas maman Bellevie, j'adore aucune personne de Nazabu. Moi j'adore que Dieu. Mais j'ai vite compris que Bitumba Maka c'est à côté kuna. Aujourd'hui, senga falo bebele akose la batu na makambo tongi batu. Allez, wana sko so si sotonga po elo liso to beta na ezate. Otongi otiko sina suka nango ozeli na pesi moi transport ke ya cho kufa. O futelanga transporter. Voilà. Eza devoir hein. Dadi, eza de nene. Som se caméra na oboy. Omoni yo Tchoko kufa au futela nga transporter mais yo na futela ba transport na lesa yo na kabela ba sac na pesa ba mapapa ya eza devoir tchoko kufa yo salela ngate longola ngona ndima oti. Voilà, je disais ceci, j'adore pas maman Bellevie mais j'ai compris quelque chose ou peut-être même son staff son bureau non nous va comprendre yangote. Il faut faire très attention. Nzambe azalana yo, Nzambe abatela yo maman. Des fois j'ai des larmes aux yeux parce que le nemi azalaka musika na bisote. Restaurant penanga na kenda pono lia son na kepena na lié na zumbo na futi, c'est normal. Eza la CGT. Et puis balaka kabinoke parmi bateau faut pas piéger. Marina la bazana kati. Yango bisoto zo monate. C'est venu. Tout ça là on a émission mususu. Tout ça ngela wana. Lobe ko le kalelo ingénieur Tokutani Balasima.